Mais du moins, tu peux te confier à un prophète. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, il y a prière, il y a prophète, ou est l'autre côté. Et ça est l'autre côté. Parce que Jésus-Christ est appelé sa solution prophète. Non, on a dit qu'alors biki sa mutute bandana botama bandana banda ministère non na biki sa mutute. Sauf que Jésus-Christ de Nazareth a biki sa rabat nanzela nanga. Et pour soit lobi ko zoluka mama papa na bondelio. O komi na âge nini liba les oyate. O komi na o sali combien d'années na malade oyo. O sali bambula boni na esprit ya blocage. Mais lelo na ngina biso tikela Yesu place. Akota na vina yo. Bibo bina telemi ne kukia motema na zo beta. O akoyoka mungonga ko fungola na kokota na kofanda. Problème na yo est-ce que yamba Seigneur Jésus to yamba Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens andima Jésus-Christ le la sauveur mais le quoi Seigneur te. Yesu abiki sanga na sambelaka na kenda ke église c'est bien. Mais est-ce que Yesu a Seigneur non? Seigneur veut dire quoi? Aza kolo na yo. Seigneur aza mukolo vi na yo. Ozo dépendre na Jésus. Oza ne loko musute. Ona singaluke tuté. Famille nyonso eza na caractère nango eza na lolenge nango evivaka. Mais na yo solo boza membre ya famille chrétien, oza mo Kristu. Na kati na yo ate loko moko ya Yesu ezate. Parce que toi tu fais tout masango melaka, diambo melaka, bangio melaka, kindumba yo, moyi oyibaka. Na munoko solo bosambelaka. Osambelaka Yesu nini? Yesu oyo sambelaka eza nani? Ngana zwa grâce wana papa na ngana olia mingi ngai ngai. Ingape ngai ngai. Na bana na ngai ngai. Maintenant yo sikoyo tata na yo eza Jésus-Christ de Nazareth. Yeli sumu aliaka te. Satan mekaye esimba te ekotate. Mais yo place na mutema na yo. Ah Jésus. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote mingi balangi so ya Shibiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. Bonjour, moté na balandi nyonso o tozolanda émission na biso ya tongo ya lelo. Tika nzamba pambola bino partout bozali kolanda biso o izawa bino le prophète Michetia Mosakoli ya mboka. Nzamba pambola yo esika nyonso vandi na partout dans le monde na ti ozolanda biso tolobaka heureusement Jésus. Na be émission na biso nyonso heureusement kutana Jésus na nzela émission ya lelo. Yo zaki na problème yo makambo ezo simbate libale linge kufa mukanda ezo zwamate musala ezo zwamate permis ezo zwamate yo diabète lié nzoto cancer prostate quel que soit comme malade ozanango na ngina biso que heureusement kutani na Jésus na nzela émission ya lelo na lingi ya mboto banda to banda na losambo to sambeli. Les dieux des esprits des prophètes, les dieux de la Bible, je te prie, ouvre les ciels maintenant. Je déclare que Moutounyo Sazolanda biso na tango yo asimbama na nguya loboko nzambe na kombo Yesu. Na pesi ordre na nguya no so ya distraction ya ba voyage de pensée tika biso. Molimo mo santu na lingina za la canal ya bénédiction pour na peuple nyonso akolanda ngai. Na kombo Yesu. Na loba ba ide na ngate. Maintenant, le baou est pas na yo. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Tikanzamba pambola biso. Na émission le tozo lobela sur thème moko, tozo partager na biso sur c'est possible de posséder dans cette année. Et ça possible au posséder dans mvula oyo. Toza juste na début année. Début année za loko la journée. Ndenge journée za la kana tongo na midi. Pe na pokwa ndenge pe année ezalaka na tongo na midi pe na pokwa et année ba préparaka yango année ba possédaka pe yango. Il y a beaucoup de gens
azo fêter anniversaire, azo lekisa ba année, azo fêter ba le 1er janvier bonne année boye, mais azo yebate que ba âge na ye moko premièrement ezo poussana. Et puis ba nezo avancer zo kende. Soko zaki na 20 ans, c'est que année osoke sili année wana okomi na 21. Maintenant makambu nini ya malamu ezo salama na vie na yo. Er mo pe foko talaka. Kolula eza mabe, mais du moins er moko foko talaka que batu tutanga na bango ba classe. Na minicho baza wapi nga naza wapi bato to botami na bango to koli na bango baza ndenge nini nga naza ndenge nini oyebi bato ebele bazokota bane azosepela na lata na fete na mela masanga mais or na début ya année bo il faut ko zonga kotali année oyo utoleka esilele nga ndenge nini ba erreur nini na salaki makam nini ya bien na salaki maintenant na année tozokota na okosala nini ya malamu o na salaki te na année eleki po année oyo esilela nga mabete ndenge année wana eleki tika nzamba pambola biso mais na lingine biso na tango zolanda nga que c'est possible au posséder ba possession na yo na année oyo c'est possible que osimba bilaka ya nzambe na année oyo c'est possible que ozwa bana na yo oyo nyokwami oyo gêné o semé o zuite eza possible que na année 2021 ozwa bana na yo eza possible que na année 2021 ozwa musala na yo oyo perdaki oyo luki ozuite eza possible que na année 2021 ozwa mukanda na yo oyo sali ba démarche pendant ba nebele simbite eza possible que na année 2021 malado etungisaka yo etika yo. C'est possible que au Simba bola mwanzambe tel que tu me suis là ozana bilaka onzamba lakayo tu as beaucoup de promesses de Dieu katinayo oyo osambeli ozuite mais na tango ozolanda ngana ngina yebisayo que c'est possible au vivre bilaka ya nzambe na vinayo. Mais il est très important de signaler que la possession de cette année n'est que possible avec Dieu. Tu ne peux pas posséder dans cette année ce que vous avez. Possession ya ne oyo eza possible kaka na nzambe. Soko tangi na Psaume chapitre 27 au bandi na verset 1 au komo na Bible na biso si l'Éternel ne bâtit pas la maison soki nzamba tongi ndaku te ba o bazo tonga bazo sala musala ya pamba. Na kolinga to tanga verset oyo po to continuer. Soki nzambe atongi te ba o bazo tonga bazo sala musala ya pamba. Bazo sala musala ya pamba. Psaume chapitre 127 verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Soki nzambe atongi ndaku te mutu azotonga azosala musala ya punda. Soki nzambe abateli mboka te mutu alobi ke yende azobatela azosala musala ya pamba parce que nzambe soki atongi ndaku ekoma tina suka makambo nzambe abandaka asukisa yango te nzamba abandaka likambo pe akomisa yango tina suka abanda mokili ezaki na ténèbres. Bible na biso au commencement Dieu créa. Soki nzambe nde abandi ane na yo nzamba obanda okela makambo ezaki te na 2020 na 2021 nzamba ocréé yango mais soki nzamba abandi te et le s'appelle sanga na Genèse chapitre 1 Bible bandi na au commencement Dieu na ebandeli nzambe na ebandeli ane na yo tika nzamba tonga na ebandeli ane na yo tika nzambe a orienté yo na ebandeli ane na yo tika nzambe asala bien aimé dans le Seigneur ezana mabale belé nzambe tende mutatonga yango ezana misala ebele nzambe tende mutapesa yango ezana bato ebele ozomona mutazo vivre bien mutazo lia bien azomela bien mutazo lata azana mituka azana bandaku mais source na yango eza pena nzambe te e babiloko abongo eumelaka te na lingina ebisa yo ndeko nanga tika nzambe azala ebandeli ya neo tika nyoso kosala ezala contrôler pa ya nzambe parce que soki nzamba tongi te bato bazotonga bazosala musala ya punda. Bien aimé dans le Seigneur mutapesa ka bolingwa solo na ndako libala eza Jésus Christ de Nazareth eza Yesu Masia soki o créer bolingo na ndenge na yo na bakisi ya bokoko na bazakala
olingo linga te ekosimba te yo ozokende koluka bandako ya banganga okota bakisi osimba kisi pozwa mbongo po se retrouver parce que lobi déjà trop c'est trop eza na ndeko moko abenga yango abi prophète nga na lembi na nga déjà tout oyo etikali kana kende koluka ba marabu po na sambeli simbite nangi na ebisa yo boye peut-être banne na yo bandaki yango yo moko mais na ngi na début année tozana na janvier tikela nzambe année na yo yebisa nzambe azwa possession année yo otala siko makamni ne ko salama parce que soki nzambe nde mutu aza na possession ya année na yo soki nzambe nde mutu abandi année na yo nzambe ko échouer te parce que mutu abandi na nzambe a échoué raté mutu abandi na nzambe parce que bible bina biso au commencement la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais le col nzambe azalaki la bible dit Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Yango wana na sakoli na kombo à Jésus. Que molili nyonso bande ko régner na vie na yo. Etika nzela na lumière ekota au nom de Jésus. Bible bina biso les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Na sakoli pona yo. Molili eza nini? Molili eza batan o muto azo galérer. Molili eza obina molili muta mona clarté. Na molili muto atatonaka. Na molili ko yeba te sikani no ko tcha lokolo. Yango no zomona na domaine na mariage ozo tatoner. Yango no zomona na domaine na musalo ozo tatoner. Na ba domaine belo ozo tatoner. Ozo mekaïzo simbate ozo luko avancer ozo kokate c'est juste parce que molili ezo régner dans na vie na yo mais na yeko sakola lokola prophète nzambe ke na longoli molili nyonso ezaki na vie na yo na pesi nzela na lumière éclairée makambo bande ko mona clarté o banda ko mona clair et siko bande ko simbate e banda ko simba au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth yo bande ko mona sous santé na yo clarté na déclarer que ko banda sikoyo o mona clair na domaine la santé na yo. Mais condition ezali na yebisa que pour posséder année pour vivre clair tika Yesu atonga longo l'espoir et pas ya mutu otaleli batu trop zui ba déception otaleli papa trop yebi batu ebele baloba biso to na papa na biso azali même kolo papa kufa bana ba regretter pour ani to tanga ka teta papa azalaki année oyo kotalela mutu te ko tchelike pa ya mutu te tchelike pa Yesu Masiya parce que Yesu ndaza na liloba suka pona batu parce que Bible lobi soki nzamba tongi ndako te mutu azotonga akosala musala ya punda tika nzambe apambola yo et loko moko dangi na souligner que tu ne peux pas hériter dans la famille que tu n'appartiens pas okoki jamais ko hériter ba possession na famille oyo zo ko appartenir te. Parce que c'est possible de posséder dans cette année. Et c'est possible de possession dans une année. Mais il faut premièrement signaler que il est important de signaler que au coquille jamais qu'on posséder dans l'année sans Jésus. Parce que la Bible dit ceux qui ne sont pas tongés, te muto tongazo sala musala yapunda. Et na lingi suna signaler le komoko que au coquille jamais qu'on hériter na famille aux quoi appartenir te. Au coquille jamais qu'on hériter na famille ozo ko appartenir te. Ponani. Papa moko azana mbongo na ye, azana ndaku, azana biloko na ye belé. Mais alinga kufa sali testament, akomi komba bana na ye asala testament. To asala testament te. Biloko papa wana tiki, to mama wana tiki. Eza pona ye na bana na ye. Eza pona bana na ye mwasi na ye na bandeko na ye. Mais na soki oza membre ya famille nde oza na droit ya ko hériter ata moi fourchette. Et comme la biso tomona papa kufi batu baye babi bon biso to kozwe eloko te babi misi babilamba malgré babi ba kozwe eloko te lokwa baza bandeko na ye o azui pantalon o azui TV o azui moi sapatu oyazu mutu na mutu azue lembo wana yo mwana ko pekisa te parce que azozo eloko ya ndeko na ye po basa famille moko. Maintenant tu ne peux pas hériter dans la famille que oyozo ko appartenir te. Il y a beaucoup de gens azo sambela nzamba pesa ye. Or bénédiction eza héritage o nzamba tikeli bana na ye. Bible otobenga keza composé na deux parties. Nouveau Testament na Ancien Testament. Or testament tolobaka nouveau na ancien, eza testament oyo testataire nango et c'est akufa.
comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Or, testament, et comme c'est valable, tu as le testament, papa n'a pas tiki, n'attend papa n'a pas zali souté. Mais na yesu loko na papa malamu asala ndenge nini. Tant wasala libiso testament, comme libiso babiloko na biso nyonso eza awa na kati ya Bible o na simbi. Et tant wa komi yango ba héritage na biso. Tant wa komi yango a comprendre que na mokile ko koma na tamoko soki papa kufi bana na ye bako bénéficier penza te po bandeko bako telema bako lobake biloko eza ya ndeko na biso bako kipeko kotisa biloko mabe na testament pourtant papa kufa ki bana bazaki na omike mais Jésus-Christ de Nazareth tango akufi po a veiller sur makambo ye moko akomaki akufi et puis asali mikolo misatu na mabele après asekwi po mutu aboto la biso ate loko moko te o eza na kati ya testament o yatiki la biso et na kati ya testament yatiki la biso et comment déjà ko sale la makambo nzamba pesa biso libala ezawa yayo mituka ezawa yayo voyage ezawa yayo mukando zoluka ezawa yayo tokozala mituke mikila te yango waneza il faut mata promotion ezawa na kati malade no phobika ezawa na kati nyonso zoluka ezawa na kati. Et puis mutu akomango ye moko azotala satana koyiba te loko moko te po ngam na komango yango wana mukolo bakutana kina satana na ngomba aoyebisa eka il est écrit parce que nyonso eza déjà na testament et pour hériter pour bénéficier na testament oyo to bengi maloba na nzambe il faut et c'est important à signaler que il faut ozala membre ya famille soko za membre ya famille te tout ce que tu peux faire au kobenga ba prophète il y a beaucoup de gens ba benga ba prophète sambela ponanga prophète wana aventurier prophète wana eza prophète eza aventurier problème eza nini prophète oko sambela mais pozwa babola mwana zoluka il faut la membre à famille nini il faut la mwana ya nzambe pour bénéficier na ba promesse ya nzambe. Est-ce que tel que tu es là ozoko appartenir na famille nini na famille à lumière to na famille à ténèbres nalingaki vraiment na début ya neo na meka ko sinela biso makambo parce que okomata mangengenge okomata luzizi la okomata zamba mitende okoke na zamba badara oko jeûner 100 jours mais soki oza membre ya famille te okozwa eloko ya nzambe te parce que atikela ya héritage oyo bilaka na ye eza pona bana na yango moko musu Yesu a réclamé alobi cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée. Ne fallait-il pas les délivrer le jour de sabbat? Yesu abi jour à sabbat et talingaité parce que moi na moi soyo azana bilaka aza membre ya famille lokola aza membre ya famille biso bata famille to kutiye que biloko aso vivre eza ya famille na biso te il faut to longola ye yango. Omoni sida osanango, omoni malade osanango. Soko tiki place, okomi membre ya famille. Soko longwe na famille wana mususu, okoti na famille na biso. C'est possible que Jésus-Christ na biso alongola yo. Oko koma membre ya famille ndenge nini pour hériter ba promesse nzambe. Premier point pour comme membre ya famille on a solo il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Soko tangi na Bible na mukanda Romains chapitre 9. Romains chapitre 10 verset 9. Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Comme un membre de la famille, parce que Jésus a détecté ma mort. Elle est une fille d'Abraham que Satan tenait liée pendant 18 ans. Satan a gagné pendant 18 ans. Mais fille d'Abraham, il s'est délivré. Atamukolo a sabbat. Le col a sa membre de la famille. Le col a sa moine ya Abraham. Il faut la solution. Il faut la délivrer. Aza la délivrer. Na sakoli po na yo neko na ngai. Délivrance na yo est possible. Soko tikeli Yesu.
place na motema na yo. Délivrance na yo eza possible soko tiki via kindumba ozanango. Délivrance na yo eza possible soko tiki via ba drogue, soko tiki via escroquerie, soko tiki via désordre omené. C'est possible nzamba délivrer yo. Délivrance eza na mangengenge te, eza na ba jeûne et prière te, eza kana robenga ba prophète te. Bien sûr, la Bible nous dit na mukanda 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Problème t'es. Mais du moins, tu peux te confier à un prophète. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, il y a prière, il y a prophète, ou un eza est l'autre côté. Eza est l'autre côté. Parce que Jésus-Christ est appelé sa solution prophète. Non, on a dit qu'alors biki sa mutute bandana botama bandana banda ministère non na biki sa mutute. Sauf que Jésus-Christ de Nazareth a biki sa rabat nanzela nanga. Et pose le biko ozoluka mama papa na bondelio. O komi na âge nini liba les oyate. O komi na o sali combien d'années na malade oyo. O sali bambula boni na esprit ya blocage. Mais lelo na ngina biso tikela Yesu place. Akota na vina yo. Bibo bina telemi ne kukia motema na zo beta. O akoyoka mungonga ko fungola na kokota na kofanda. Na ebi ke bino bolinga mate ya bote bino bolinga ka témoignage muteba ndo sabino na kendaki na monaki na salaki boy mais du moins na eko memelo o eko peso solution na vie tikela Jésus-Christ de Nazareth soko tikeli Yesu place na mutema na yo nde makamunyo so ebandi problème pesa la koko bisanga ngana yamba Jésus ngana problème ezanine bibo bina biso si tu confesses d'abord le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts tu seras sauvé. Problème na est-ce que yamba Seigneur Jésus, to yamba Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens andima Jésus-Christ le la sauvé, mais le quoi Seigneur te. Yesu abiki sanga na sambelaka na kenda église, c'est bien. Mais est-ce que Yesu a Seigneur na? Seigneur veut dire quoi? Aza kolo na yo. Seigneur aza mukolo vi na yo. Ozo dépendre na Jésus. Oza ne loko musute. Oana singaluke tuté. Osana nzolo côté, on a mutumuso tale la raté ce qui Jésus. On est loko bombe la ka Jésus te parce qu'il y a des gens on appelle ça Jésus-Christ de Nazareth, appelle ça parti muso ya mutema nae, parti muso atikela kotonga, parti muso atikela masanga, parti muso atikela drogue, parti muso atikela ekobo, parti muso atikela babiloko. Tala bien le Seigneur. Lelo na ngina biso papa, maman, toi muso lo ba ki yamba Jésus. Lelo tikela Yesu place, loko la Seigneur est sauvé. C'est qu'il a une place loko la Seigneur est sauvé. Azwa penza contrôle ya vie na yo. Yo kenda ke église moza pédé. Au monde c'est normal. Mais on c'est la ko bénéficier na ba promesse nzam. O kenda ke église moza lesbienne. O kenda ke église même masturbation ti karaté. O kenda ke église même moyibi o ti karaté. Ozo kenda église mais kindumba olingi ko ti karaté. Si mobali osana na ndako wana utaki ko botola ye mutu aza mobali ya batu to muso atiki bana ne na ndako mais yo kangie wana na ndako na mozolo ba Jésus Christ apambola Yesu aza koko na yo te Yesu aza papa Yesu apambola ka jamais na masumu otamboli tamana na mababe na yo ye makila Yesu peto nanga tala omoni ata mai mai ya salite mai eza propre soko ko dindi na potopoto oyo dindi na mai odindi na potopoto odindi na mai odindi na potopoto odindi na mai jour muso so dina na potopoto ye olie mai wane purifier yo mai wane bakisoli sous saleté eza ndenge mo na via batu belé na munoko za na Jésus oyebi famille ezalaka na caractère na bango na sepela na frère na Pierre mukolo tokuta na Pierre na lola na ko c'est Pierre vraiment félicitations Pierre azaki chrétien lokola yo chrétien veut dire celui qui suit Christ muto azolanda Yesu mais na Pierre azaki ndenge ba disciples so batiki Yesu parce que Pierre awanga na Yesu te po azaki na mutema mabe mais Pierre awanga na Yesu parce que Pierre abanda ko sala makamunyo so Yesu abanda ko sala biba bina biso bakangi Jésus ba ye na ye esika bafanda ki Pierre ayo fanda mais na bango bafandela ki na ndenge na bango bafandelaka na ndenge na bango babetela kama solo mais Pierre tango aye afandi na ndenge na bango ba chrétien mais na tango ba moni efandeli ya Pierre batalier ba comparer ne fandeli na bango ba bi te oyo azo fanda lokola bato bazalaka na Jésus. Waouh, j'aime ça. Afandi na ye bango bazo beta masolo mais afandi ndenge bango bafandi te
Baby c'est yo za moko na bango habité na za moko na bango te. Tango alobi lisusu. Batali elobeli na bango, na elobeli ya Pierre, bamoni sous différence. Babité yo zaka moko na bango. Habité a telemi. Tango a telemi, esika kende ko telemela. Akuti pe bato. Mais ndenge ya telemaki, ezaki ndenge moko te na bato wana. Bato wana batali, babité o aza moko na Yesu. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre azaki membre ya famille. Famille na famille, bazaka na ndenge na bango. Balobaka baluba, bandeko na biso baluba, bazalaka mo vantard. Un bon muluba, il faut ça la bongo. Ata bongo li na mutema, mais kata moi ataka moi lulendo mukie, il faut ça. Un bon mukongo, il faut yeba ko bomba mbongo, il faut yeba ko bomba secret. Un bon mutabandundu, il faut la moi teti moko mukie. Mukongo, il faut yeba ko banga makambu. Mutabandundu, teti sana mutu. Oyo asoki pa bandeko na biso bayombe bazana ndenge na bango. Bangala brutalité. Donc famille nyonso eza na caractère nango, eza na lolenge nango evivaka. Mais na yo solo boza membre ya famille chrétien, oza mo Kristu. Na kati na yo ate loko moko ya Yesu ezate. Parce que toi tu fais tout, masango melaka, diambo melaka, bangio melaka, kindumba yo, moi oyibaka, na munoko solo bosambelaka. Osambelaka Yesu nini? Yesu oyo sambelaka eza nani? Semence nini ozanango? Semence nini ozanango? Semence nini ozanango? Na famille soki papa linga kolia mingi ngai ngai omona na bana nyonso ngai ngai na ngai ngai. Ngana zwa grâce wana papa na ngana olia mingi ngai ngai. Ingape ngai ngai na bana na ngai ngai. Maintenant yo sikoyo tata na yo za Jésus-Christ de Nazareth. Ye sumu aliaka te. Satan mekaye esimba te ekota te. Mais yo place na mutema na yo. Ah Jésus. Et puis loko sepeli sanga izani. Toloba ke to yamba Yesu akota na mutema. Yesu akota na mutema na biso totambola ane partout. Parce que yo na Yesu na yo bokota kana na babar na baboite, yo na Yesu na yo na hotel, yo na Yesu na yo partout. Parce que ozaka na mutema. Tango kota ko bimisaka yete, azaka na mutema na yo. Na neo soko changer te ko s'attendre te na solution na problème na yo. Lobiko ana robika na yo, mais kotisa Yesu na mutema. Okobika na yo, tikela Yesu place, tikela Yesu contrôle, a contrôler vie na yo mobimba. Tikela Yesu contrôle ya vie na yo parce que Jésus-Christ de Nazareth ndazana liloba ya suka, azana liloba ya suka, azana liloba ya suka. Pona problème na yo. Na ebite problème nyezo tungisa yo. Mais ngina biso Jésus-Christ de Nazareth, azana solution mais condition pesa e place. Tikela mutema, akota, afanda, azwa contrôle la vie na yo. Parce que Jésus sera du contrôle la vie na yo, makambo bandaki otambola te, ekotambola yango moko. C'est possible au posséder na neo mais ça là na Jésus. Et puis tika Yesu ndia tonganda kwa vina yo. Tika Yesu ndia tonganda kwa vina yo. Excuse. Parce que ce qui Yesu atongi yo na neo yo, makambo ko simba kaka. Zwa basinga loketu buaka. Zwa magie na yo wana bachela wana chaînette wana lataka. Buaka. Confesser kindoki. Yambula kindoki na yo wana. Papa moko alandi ngai na Canada na kotanga kombote eza juste témoignage. Alandi témoignage to salaki na mwana zaki na sorcellerie. Papa na lobi prophète. Na ningi na loba no makambu. Papa est-ce que je sika batu bazana ese na je sika batu bazate. Alors papa pardon. Na ningi na yebisa yo. Na yebisi loba. Abi prophète nga na zandoki. Na zandoki. Na lia kakaka bakoko na ngai. Na kindoki na ngai. Bana na ngai soki aboti mwana fa kufa ngai nde mutu na bomaka bango mais makambo lobi na monike na bomi mingi na lingi na yambula. Est-ce que ça possible na bateau na boma Yesu alimbisanga na yebise soki otikeli penza Yesu place na mutema na yo soko ndimeli ya solo c'est possible ki alimbisa yo. Problème ezaka ke fungo la porte à mutema na yo Yesu akokota pe akobanda na makambo asika. Tika nzamba pambola. Na ebite problème nyezo déranger yo. Problème makasi eza tikela Yesu place. Soko tikeli Yesu place, nde makamu nyonso ebandi. Soko tikeli Yesu place, atana kati ya moto,
Yesu obimisa yo. Atana kata libula bankosi, Yesu obimisa yo. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Waouh, j'aime ça. Daniel azaki na Babylone. Batu nyonso ba osala masumu, batu nyonso ba ogumba mela banzambe mususu. Mais Daniel aboyi. Abi s'il faudrait mourir na okufa na Yesu na nzambe na nga na mutema. Daniel a supporté aboyi ko gumba mela nzambe mususu. Alobi jamais jamais jamais. Jamais jamais jamais. Bakangi Daniel babwaki na kata libula bankosi. Waouh, j'aime ça. Daniel na kata libula bankosi asambela te. Mais du fait qu'azalaki membre ya famille, du fait qu'azalaki na les lions de la tribu de Juda na kati na ye, lion apusani atala habité, oh biso na biso to lia na raté. Lion na lion ba lia na raté. Jamais lion golia lion mususu. Ba moni na kata Daniel les lions de la tribu de Juda. Ba moni na kata Daniel le roi de rois. Na ebite bankosi nini ya mike ya famille na yo bazo tungisa bazo luka balia yo. Parce que la Bible dit notre adversaire le diable rôde comme un lion. Yaza lion te maza lokola lion. Mais biso tozali bana ya le lion de la tribu de Juda. C'est que biso toza bankosi. Tangu maladi ya kindoki ya famille ko ye ko kutana na yo nkosi ya Yuda zakati na yo. Problème na makasi ezatiki la place. Bakangi Shadrach, Meshach, Abednego, babwaki bango na fournaise ardent. Lokola bazalaki ya Nzambe. Bible lobi na biso, bato baki obwaka bango mo batumbami baziki. Mais bango bato bakoti na kati ya moto. Bayeba bimisi bango. Bible bi ata solo ya moto na bilamba na bango ezalaki te. Mais mamoni mutu amine na kati ya moto abimi. Akomisi fournaise ardent, salle climatisée. Parce que Bible babimi atana solo ya moto te. C'est que pour Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, babande komona ngo lokwa salle climatisée. Bazomona ngo malili. Mais pour na batu, bazomona ngo moto. Mutu azana nzambe kati na ye. Mutu atikeli Jésus Christ motema. Mutu atikeli Jésus Christ vina ye ya solo. Tangu batu bazole lampiaka, ya kole lampiaka te. Tangu batu bazolo ba mboke baby, ye nzamba ko pambola ye. Tangu batu bazolo ba corona we ko boma batu. Ye ko boma ye te. Parce que Bible testament na biso lobi na biso, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Nini ko komate makamwe zo komela baninga o bazana Jésus te. Yo zana Jésus e ko komela yo te. Makamwe zo komela bandako mususu o bazana Jésus te. Yo zana Jésus e ko komela yo te. Mais problème na ya makase ezali tikela Jésus Christ place. Tikela imutema afanda a contrôler vina yo. Tikela vina yo. Jésus Christ de Nazareth aza capable ya couper sa solution na problème nyonso ezotungisa yo. Yo za malade peut-être okanisa ko yamba Jésus tala vino malamu. Est-ce que vie ozo mener eza penza vie abana nzambe? Parce que mo Christ aza muto azolanda Yesu. Yesu nde maître na biso. Makambo ozo sala wana vie ya Yesu ekoza lokwa ya yo. Nzoto mo ba tatouage ya ba sirène, ya ba mabata, ya ba ntaba, ya ba nyoka, nyonso epa na yo. Ko longola ba zemi kaka yo. Moyibi kaka yo. O fanda na ndako moyibi le bien malaki. O botola batu. Yo limbi sakate ba papa batu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta la vie no malamu. Est-ce que oyamba Jésus malgré tout kenda l'église? Lelo na yeko présenter au Jésus-Christ de Nazareth. Na lingaki na début année na yebisa bana nzambe. Prophétie ezali nango, miracle ezali nango. Mais du moins soko tikeli Yesu vina yo eza possible au vivre makambo zo lukawa. Tika nzamba pambola yo. Na lingo tala nanu vina yo. Atana opona lobiko na ote ya nzoto, atana opona miracle ya mbongo te. Mais soki Yesu na biso ayelelo. Soki Yesu ayelelo orokende wapi? Na lingo sambela. Kanga miso esiko zwami. Ozo sala prière na sima na ngai. Loba kolo Yesu. Kota na mutema na ngai. Zwa possession ya vie na ngai. Satana na boyo na misala na yo nyonso. Bondoki bonganga na bwaki yango. Kolo Yesu petolanga na makila na yo. Na petolama. Satana na boyo na misala na yo nyonso. Lelo kombo na ngai eko mama na buku abomoy. Molimo mosantu yo pesa bato makasi ko banga nzambe. Pesa nga makasi na banga nzambe.
natambola na kobanga nzambe na kombo na Yesu. Nazo sambela Seigneur nabondeli pona mutu nyonso alandinga na tango oyo ndeko apesi yo place na mutema na enkolo yoka mawa limbisa molimo santu yo pesa bato makasi ya kobanga nzambe pesa makasi ya kobanga yo po mukolo yo kozonga tomona kembo na yo na déclarer o aza malade azala guéri sikoyo yo zolanda ngo za malade oza na problème à misu oza na problème à cancer ya sucre ya diabète ya prostate ya cœur quel que soit problème nous oza nango paralysie na déclarer guérison au nom de Jésus soit guéri pika pekangolama na déclaré miracle yo zo mukanda te zo mukanda yo zo luka permis zwa oza na problème santé bika bana zwa bana na yo na déclaré ndengo zo bimawa makambo ekufa ke sekwa ba porte fungwama na kombo ya Jésus amen. Tika nzamba pambola biso o ezalaki wabino le prophète Miché tia mosakoli ya mboka nzamba pambola biso yo yambi Yesu soki omoni ke église moko eza pembeni na bino o bandimelaka Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur okei au se faire baptiser et puis ofandi pona koyoka maloba na nzambe po nourrir foi na yo. Tika nzamba pambola biso numéro à prophète yango wana ozana besoin prière ozana besoin orientation okobenga plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 okobenga okoyamba prophète ya yemoko même na appel normal même na WhatsApp toko solola toko sakola pe toko sambela pona yo.